Na comprendre sikoyo, na comprendre sikoyo makambo batu bazo bisanga. Dans film ane lio la rebelle. Mais était qui sope bilo rebelle. BMV na automani mosaka sombi. Parce que ma photo ezali BMV na eroteki. Blanchard Mosaka Oumela Koti. Pour BMV me changer comme on Blanchard Mosaka BMV le bi Blanchard Mosaka Oumela. Mosaka banda ko taratona on a na to so la couteau pena bien. To so la hypocrite. To so la bien. OK. To so la bien. Non so pena bien. Voilà, ngapena na bi pourquoi na so bien. OK. Mais na bi so ke nga na teka carte. O teka carte bongo siko car on se retrouver na maboka Mosaka ndeni. Blanchard Mosaka Oumela Koti. Pour BMV me changer comme on Blanchard Mosaka BMV le bi Blanchard Mosaka. Ba finga kanga ba tonga kanga ba lo ba ndenge to kolo sale foko bomba bango tata beli malele bomba kavala. Obike Mosaka azo voyager trop te pour na car wana babi au pesa et pour simbisa papa chéri touche. Na peut-être à la claire. Et au moni courir les katene ndenge parce que toi bien yo petit à Koffi Olomide na jibe boyo kanaka te. Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Mosaka en tout cas à côté ça père na biso na makambo soute grand frère nanga mutu ebeba botama ne kizengi to wanga na ka epete est-ce que si na sala émission na wanga na papa nanga sombanda kute pona armée Mobutu azaka ne na gradité nga kola pena na pasi papa nanga kolisa so na pasi mama ba fali a somba biloko msu to lala ke 3 jours nzala atindeli biso mwa kitunga to liepe donc nga wanga na pasi to kola na hotel da père na so personne monie da kola pena na galère ya jete banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Yana Jomo Kazaka na Londres. Yena bagana pena mukolo na kutane na kozela policier te. Place à Tamboulaka. Pour l'éducation de mes enfants. Place oh ngana kozoaye. Oh ya sale mission sur ma fille. T'as tes enfants en toi. Mais là quand on est soit quand makasi. T'es soit makasi parce que le monsieur là, il a pris son temps pour kobebisa morale ya mwana moninga.
Son Mapungi, le Monique Biana. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup bana poto bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Tolobaki musala ndezo tambusa biso partout. Vraiment en tout cas lelo to ana plaisir à trop yamba patron PDG ya ba comédien parce que moi ba question eza vraiment ebelé bandeko bozo benga biso toki il paraît batu ya banzonzingi nyonso ya Kinshasa. Moi ma solo bazo beta en coulisses balobi en tout cas Fisto Saïsaï abwakisa masolo ya kosangana na baninga ya comédie. Vraiment tokosola moi masolo vraiment eza ebelé par rapport au pays à ba artiste comédien ndenge bambutu mbutu ezoleka to mona Fisto c'est vraiment social asolaka na batu nyonso très bien surtout ba conflit ya 2 minutes ndeko na biso si luzolo Fisto c'est oza au milieu du village azalaka na bango nyonso tout toluka toyeba pourquoi bandeko oyo bazosala musala théâtre boyokani eza vraiment te. Leader Fisto c'est patron d'artiste et comédien. Bonjour. Ouais, bonjour Ken Piana, bon retour au pays. Merci beaucoup. Bonjour Nabatnyo Sobazuli Bakuya Rolanda Bisso. OK. Baya Willy Moucheni Koda Mboka 00243. 243 ya Willy Moucheni. Wana Johnny Hallyday na Bisso donc vena. Tambongo ebele. La bonne sanité tête ndai maboko banque le que tout monétaire international. Grand prêtre Kulutu Nangai, le docteur des ignorants Eric Mandala, il y a Madame Maria Pirion, la bonne sanité venangai, il y a l'air à dollar et la latte, venabiso vraiment. Donc, c'est appelé le monde. Beauté, bolingo belé. Il y a Théo Zambrota, il y a Théo Zambrota, na pesi Mambota trop. La bonne sanité venangai Mike Makema, l'arbitre. Donc bah, tout vraiment bah, Hollande Abisso, on a Dijon, partout. Donc tous allés ensemble, mon ami personnel Aboubakar Lyon Zambi Bamongwabi. Donc Serge Manseba, l'homme il y a Djipa, l'homme de Djipa, donc Lubumbashi contrôlé. Donc tous ensemble. Merci beaucoup. Na PCP Mbote na Ligue Kula par les seuls Congolais aux entreprises, aux besoin de whisky, de sucre, de vin. Il y a ça la livraison à domicile
likula pa na France en tout cas bambote na ya ngwana na kati ya Paris donc yaza congolais vraiment entrepreneur à makasi Fiston ça etoye ko lukayo vraiment merci premièrement nano oyambi biso na résidence lelo za parmi ba artistes comédiens oyo opesaka bato sans ya organisation ke mwana mobali ozozwa mwa muke il faut kosombaka pe sima na zelo pona kotonga kofandisa pe makambo ya boye alors Fiston Saïsaï oza parmi ba artistes musiciens oyo we ranson amemaka poto Artiste comédien. Artiste comédien. Oyo wera salaka sélection ya komema poto. C'est vrai que ndaka poto fansaka na masola banda koute. Na yebite Fiston Saïsaï. Kokende poto ya ba collègue no ba artiste musicien belé ba kenda poto ba tsaka mwa poa. Mais ba musicien. Voilà. Kokende poto ya ba artiste comédien belé. Tout le monde a mutamemi bango bakini. Mais yo zonga quand même tout le monde yo zongi. Fiston Saïsaï après ko zonga na yo tout le monde ba organisation ya boy. Conseil ni no pesa na bateau yo. Soki ba memi bango poto bazana intention kaka ya okimi. Bon, après à chacun sa vie, hein, je ne peux pas être là comme les guides ya ba vie à bateau. Il y a des ceux au batika na poto ba vie na bango peut changer. OK. Il y a des ceux au peut batika na poto ba vie na bango peut beba. C'est pour dire que partout il y a le bonheur, il y a aussi les malheurs. Les choix ils arana batou. Mais c'est que moi j'ai constaté na biso ba congolais, nous vivons tellement ailleurs dans l'esprit que to bosana pembe. No mon muto kanisa musika mingi abosana ka pembe. Parce que idée na eza tellement loin, l'idée na eza tellement ailleurs. Yango monara na mboka na biso et na bato belé basi bazui misala misala on a peso pesa bango moins $200 moins $300 mais le roi ya bike ngai na tanga pona koma directeur ya marketing ya société mo boye amona ke mukolo koma directeur ya société wana ya société mo quelconque tamba bana ko futa ende mbongo wana siko ekoma mbongo a série. OK, donc ba copie tout o azo sala eza ngo mbongo ya Moufatina. Biso lelo to s'organiser na ba moyen oyo to tangela te. OK. Je veux dire ngelo ba ke o na kutani nango yango na nde kala ingangu kala technique. OK. Je veux dire soki o na zozela ya munene na na zuité. Soki okotiza mbozo luka mboloko mais mayebo okutani nango koleka ngona nte. OK. Koleka ngona nte. Je veux dire dans ce sens là na ngana lobake ba te belé ba mona tellement ailleurs que abosana pembeni omoni mutu so sa tchana mutu neke nga vina nga poto ata zu kopa danger aw nakini suka nega mukolo kende poto préféré abandela zéro. Voilà. Donc ça c'est les appels ba côté mo bo inhabité so na ba positif to négatif ya bato ebele bon tellement que na kacha likambango za na bato ba bonga pe bongo. OK. Et ça pe na bato pe ba beba pe bongo. Voilà. Toko ka su ko situer en côté maintenant nazaki d'abord na confiance de soi-même. OK. Confiance na ngai. Amoni muto azaka na confiance na ye a telemaka na sika oya yebike makambo na salaka etelemaka sika wana. OK. Neti ngaki isa etelema nango na Congo. Etelema na Congo lelo we ranson na memanga biso poto tozaki ne mukolana na poto ezaki plaisir. Il y a beaucoup de poto siko muto amtena ndena ye. Voilà. Et puis mais tozo beta lisolo moko ya première etika la première. Donc poto ya paradis te qui ni pesa li felote. OK. Donc ba o banginda pe na ba kinya bali ba o ba s'organiser na kinya bazali ba o ba s'organiser pe na poto bali. Donc nga de ngai na za pe exemple ya bato belé pour le baké na Congo pe okoyi ko sala pe loko moko o tche sérieux o pesi confiance et aussi ma Fiston Saïsaï tout le monde a ba collègue na yo ba artiste comédien ba préféra ba kende ko s'organiser na ba foyer na bango na Europe parce que ba lobby Kinshasa avenir ezalaka te surtout soki carrière ya mutu bambani vraiment avenir moko ozo assurer mutu ki ko vivre no vie normale soki succès sili ezalaka te et là on ne sala Fiston Saïsaï vision na pena ya ko mema madame na bana ezalaka vraiment te tandis que toebio ozana makoki nyo surtout ya ko faire déplacer libote. En fait nalinga vraiment bana ngai bakola na éducation d'abord ya ngai moko. OK.
kotinda bana na poto eza mabete déjà derrière ba petit ba okene vacances bana ba okene na poto vacances OK ba moni ba ye et puis na ko mona ya mwana na mwana na ba ambition ya mwana na mwana moi ngolo ba papa moi je veux vivre en Europe. OK À partir de tel âge ou à partir de école boy na ko ke na poto bon lelo biso tala ka poto na minorité ya bana oyo ba s'épanouir. OK Parce que il faudrait toloba ngopé total na rapé na misu. Quand toloba kotinda bana na poto, c'est bien et bon parce que total ba Mbappé, total ba Lukaku, total ba Gims, total ba Dadju, total loi bana oyo ba émerger, bana oyo ba botama na poto ba réussir, to ba kola na poto ba réussir. Mais total la paix majorité ya bana oyo ba bebi na poto. OK Parce que nayebi que poto est un monde tellement à liberté oh que les longs nga ça isai na ko loba que oui malgré ba chance wana ni batino so bazwa ngote nga na za fruit Kinshasa ba parents nga batinde nga quelque part te pour nazala o nazali na courage na nga na intelligence na nga na sagesse na nga na sali ba effort il faudrait pas na koma ko sala kaka effort ya ko loba que bana nga fa ba kende kaka côté mo be po na moni ngo ngo comme trop mikolo OK Comment on a pena même na ba parler na mikili comment ndengwana moi na ko tirer ka kopo boy moi na ngai Lukaku moi na nga Lukaku moi na ko zwa ata luto ayembi kaka oh tu moi na nga Gims moni mo monta comme lukela moi ne ba studio non. Moi, je crois qu'avec mes enfants, on a peine à monter ko coach na idéologie na ati. J'ai dit que mes enfants, j'ai grandi avec mes enfants et j'oriente mes enfants et je vais aussi faire le plaisir de mes enfants par rapport à moi. Et nous devons collaborer pour toutes les conditions. OK. Pour toutes les conditions. Je veux dire que le foot minerval, bien, bien. En fait, avantage parce qu'il y a beaucoup de blocs rebelles soutenus dans l'État, mais après. Moi là on peut se les faire mingi et bungi sera moins force morobo et bungi sera moins force morobo na fils toi ça to e bien ngobiso surtout parce que liwa et la ezalaka na date o la karateke na kozwa mu toujours boy biso surtout ndenge totambola na liwa biso surtout et là que ça la passe côté la bande qu'on a biso ba artiste o batika biso peut-être brusque ba condition de vie oyo bana na bango batikala nango ba condition de vie oyo bana bamenaka peut-être que ça la raison oyo batu baluka teke tikana mema bana nanga bazala na poto peut-être un jour soki nazate le bana balelaka babanda ko senga ba mbongo par-ci par-là poto eza place oyo ezo assuré teke le soki mutozate bana pe ba ko zala yo tambula na poto yo zampa na poto te OK. Et ça peut être bana ou ba sofraka ba parents ko to ba vivant na poto. OK. Mais moi na baby. Et ça na bana belé. Et ça na bana belé. Voilà. Et ça na bateau balala kana nzela. Ou ba senga mbongo na bala. Veut dire souffrance ou bonheur et dépendre na endroit té. C'est que batu fo ba yebaka. Souffrance to bonheur et dépendra na mutuye moko. Ba ko zoyo pe ba tio na kati ya désert. Mais au komisi désert wana bonheur. Le to lula Dubaï. Mais Dubaï ezaki désert. Batu nde ba komisi ngo bonheur. Mutu auta France, mutu auta Paris, pardon, auta Belgique, auta États-Unis, auya kama Dubaï. Mais so ba zonction na ba Dubaï wana ba 25 ans, ba 30 ans après. Je veux dire, ça va travailler à Batou. Dans moins de 40 ans. Batou moi va travailler, bâtir moyen, bâtir moyen, bâtir intelligence, bâtir sagesse. Dubaï il est là, ils ont pays, ils ont ni mot Batou, bah quoi enviango. Je veux dire, il y a le baquet. Positionnement, il y a mouté ça ka bonheur to et souffrance là. Ils ont moutué moko. N'importe par exemple, n'engo le problème n'a pas succès. Le succès moi. Je dis souvent, le succès c'est comme... Zanet mandat l'État. C'est pas le mandat l'État. Succès c'est le la catastrophe naturelle. OK. Catastrophe naturelle les amis. Toba net par exemple tsunami. OK. Tsunami tangoye. Et puis il retire la liberté. OK. Mais au moins tango leka, il retire dégâts. Voilà.
eloko biso tozangaka yango wana kotika dégâts na catastrophe naturelle oyo eza succès oyo nzambe apesi yo naturellement succès eloko moko eza catastrophique ntango okovanda boye na palais omonaka camion moko eyawa mpo mutu moko boye asepelaka mpo na yo abanda okitisa basaki ya masangu basaki ya semula bi non nazalaki maladi na hôpital babi na nga moni eloko ezosala ofosekaka natala video na oyo naseka na bika donc de retour nani nasala boye et succès étant que catastrophe quand on parle du succès comme catastrophe ntango eyaka lokola ya drogue eyaka na kwiti nango eyaka na bafolie nango alors soki okoti na bafolie wana okosutuka un jour ntango succès koleka otiki catastrophe te succès eza nini succès eza eloko oyo badefisi yo ntango succès osila otikali sikoyo na bilembo ya babénéfice oyo yo ozwaki pendant kozosala succès nga lelo nakosila mais nayebi ke place tovandi awa yango nde kosala continuité ya morale na ngai moyena krake eza te bato ebele babeta obinga ntango nazalaka na succès mais esali ye passe parce que azomona jamais ba dégâts oyo succès wana etikeli ye mais nga lelo nakobeta lisolo nabi nga ntango nazalaka na succès ntango nasala ba Jésus de mbandaka atala parler na nga natongaka ntango nazalaka na succès nasalaka bor boye tala baterrain na nga nasombaka kotaki nkole yango ntango nga naosala succès na ngai tala nasalaka baentreprise na ngai boye ntango maintenant oza lisusu na succès te mais otikali patron bilembo sikoyo succès kosila mais mbongo faut pas sila Fiston ça inalingi na tuna question moko ozalaka artiste humoriste ou bien oza artiste normal simple nga nazali artiste comédien humoriste okopesa biso différence ya un artiste humoriste na artiste normal biso nyonso toza baartiste biso toza baartiste tona bato mosusu baza acteur neti baprésident elombe aza acteur mais il n'est pas un humoriste il n'est pas un comédien c'est un acteur président elombe omoni donc toana baconteur toana bacomédien baconteur eza lokola bavie na biso bapichi banda il n'est pas asa humoriste mais lui c'est un conteur à côté tellement liboso na bino abetela bino lisolo ndenge babengalaka baluba na shaba bon tu vas faire ça display côté musu boseki muke côté musu boki mawa donc ba conteur nga nazali artiste comédien donc veut dire acteur artiste acteur comme oui nga na pena tout donc Fiston ça y côté la makambo osalaka parce que namonaka bato ebele bazwaka occasion peut-être ya cérémonie moko boye obina solo moko obina solo moko so boyeba yango te lelo tona comédien moko na Congo comédien moko oyo ayebi mosusu atangeli ngai oyo lelo asala succès na identité na ye te mais na ba rôle na ye et chaque rôle et ça la succès lelo tokobetango normal venga Dios ana identité na ye et puis une identité wana kaka yango venga Dios asali la succès nete so to se comprendre voilà identité venga nganga de Dios grand prêtre qui mandefu libumu en dehors ya mandefu na libumu venga Dios ana eloko mongo te oyo asala e kanga pena ke kangi nenge ngadere ngadio sekanga voilà masa na ngai phénomène esobe même chose Duchesse Mike la Duchesse même chose qui peut aider donc veut dire mais nga siko muto na vandi liboso la bino bolimbisa ngai na lo bateke ba o wana na tangi kombo ba faible te na ba rôle na ba pe ba danger o pena ke ye azwa pena rôle mo beloko aneti Jésus de Mbandaka et rôle et c'est identité na ngati amati sango pena Jésus de Mbandaka succès
mais atikine yango successful atikine yango aki ajoué eloko mo bekundileli donc na kundileli agésité a soda mais nsupe na kundileli amatisi yango atiki alongwe na kundileli ake pena o sorobondo akomi ne musicien azupe na sorobondo wana atiki yawo ake koto oyo o makakumbwa atiki ye awa donc veut dire ça c'est quand on parle de ça c'est aujourd'hui c'est quelqu'un en vrai sens du mot pena ke jo aza acteur ndenge commando asala film azalaka muta mokubeta makofi et ça le succès d'ailleurs ça caméléon voilà donc veut dire siko na Congo jo ya muta bongo ate siko tout la muta beta na lisona nada pede nada ngamo pena mano parce que appelle là comme yemba yango na lobité abina nga prise yo makambo yo sala yo zoka rôle au jouer ngo OK nango pe vane kutu ba rôle mususu kuto sala yo tiki mutu musu pas yango et kandi pe abano sala on peut succès mais tu so comprendre na donc naza vraiment artiste comédien humoriste acteur barole yana to lobio jouer wana est-ce que pensaka ozongela ko jouer ta rôle moko biozo boulé o créer lo comme ça ya sika ken piana moni ngai pona loba lelo nazala lolendo nazala fier loba ke na tiki théâtre na lolenge ya présentation ya biso na Congo ndenge to présenter la kango na kota na cinéma donc c'est que pendant que nous attendons nga na tikeli batu bilei agogo na ne lo côté o na na salate na théâtre à part babiloko ya salité oyo epekisaka baboti kotala na bana nyonso ya malamu oyo mutu akoki kosala mpo bato basepela baseka bayoka bien saisa ya salango donc naza na besoin te ya kobandela kozongelaka biloko oyo nasala parce que même morale nanga ekosaffaiblir mais baozwa biloko ya sika Fisto ça tozomona ba collègue na yo ba artiste comédien bazo sangana na ba nzonzingi ba sala ba nzonzingi tozomona mais toki masolo ezobeta mana c'est que okoma orgueil olinga suko sangana na ba collègue no ba comédien te na ba nzonzingi parce que lobi cachet o ba futaka yoza na niveau ya cachet wana te en fait premier ala nini problème yali ya batu mususu kobanga de loi problème mususu pe zali ya batu mususu pe na nkoka ka lingi ko faire évoluer makambo te ken micro eza ken piala bon na lobana pe makasi voilà tozoka ouais ken piana na epselo moko ekosala mwasi na ondenge nini ke na ndako na yo oliaka fufa manioko te mais akangi yo pa bakamaradi na yo ozolia fufa manioko esala motema pasi yango wana motema pasi oyo naboyaka koyokisa bafanatique na ngai oyo navandisa mpo na koyebisa bango ke nalongwe na théâtre mpona nini nalongwe na théâtre parce que bino bosendiaki ngai bolobi saisai mpona nini okoki kosala biloko te lokola bandeko na biso banigérien baivoirien bazosala mpona nini bino bolingi kaka kotikala na makambo kaka ndenge kaka bomane kosala na kala nga mpe nayebaki teke ezalaka mpe pasi bago wana bamike wana banigérien bazali kolala te balamuki filme esili bazwaki temps na bango peut-être biso totala bafilme na bango bango batourna il y a de cela ba 10 ans ba 5 ans pendant que baopréparer biloko mosusu ya sika alors tandis que biso tokomi nde na monde wana na babiloko ya liboso bato bapatiente temps oyo bazwi en tout cas tokodecevoir bango te temps oyo bazeli eza ebele fois 90 que temps oyo etikali o bazozela peut-être ça encore à 10 pour baloba vraiment que oui ça au lieu babando ko luka ba exemple na ba nigérien ba luka ba exemple na ba ivoirien mais bazo exemple na ndeko na bino ça ba yebisa pe ba collègue na ngai ba comédien na biso ya Congo que pour na nini bozo ça lokola ça été exemple ça la pembeni donc vraiment bientôt là biso déjà to contacter les gens na kati engagement ba producteur pe si ba monanaki
bon PC bandaki kala mingi te bo mona vraiment film na biso film pena ya propre auto to yebi ke ekozala ndenge moko te na ba film o total wana mais au moins bo to ba benanga to pusani c'est des autres voulaient combien ataba 8 c'est que na moni vraiment au type na budget budget za makasi da budget za makasi est-ce que to mbongo ba na kati ba sponsor baza déjà ou bien na biso ke film wana d'abord bato nyonso baye na mbongo na bango na film wana eza bato esi bayebana bakombo na bango eyebana bana beje bayebaka ke na eloko wana azalaki me ata soki bayoki kombo na ye na comprendre sikoyo makambo bato bazoyebisanga da film ana lio la rebelle mais eteki sope biloko ebele eteki sope biloko ebele nakopesa exemple bmv na otomoni mosaka asombi parce que bafoto ezali bmv na air oteki c'est que ça là na besoin ya parce que c'est pour la première fois en tout cas bana poto depuis na yeba fisto ça c'est pour la première fois na mona mutuka été kami parce que matricule nous allons suka 04 quel piano c'est un absolu mot omoni mosaka aza pena grand frère nanga ya quartier kutu te ya ndako bino na internet tellement ezaka nango lokwa monde moko boye ezanga yaya na leki yango wana yo mosusu obungaka ke wana yaya na yo nanu ya quartier ya palais ya nini ngai grand frère nanga mosaka ande oyo ekozala grand frère nanga ya quartier tosola kuto pena bien tosala hypocrite tosolola bien nasoloso pena bien voilà ngape na yebi pourquoi nasoloso bien aza pena grand frère nanga ya parler ke tovandaka awa tolie fufu tosi tolie fufu awa tokemela mai pa na ye donc grand frère nanga so tobi tobima sikoyo na makambo oyo ya ke tokolia fufu ofele nakomela mai pa na ye ofele tokoti sikoyo na biloko epesaka bato mbongo aza pena grand frère nanga mpe yake nakoma histoire moko boye kulutu nanga yaka nani yoka nanu ide na nga oyo yo mpe koobakisaki mokolo na kati tosololi pena apesi yo mpe babule non sa omoni koto oyo betango boye osali mpe eloko obwaki mpe boye esimbi me nayebi soki nga natekaka karte otekaka karte bongo siko quand on se retrouve na maboko mosaka ndeni na bino aza grand frère aza grand frère donc osali karte na besoin te ke yo yeba soki napesaki ye to soki asombaki obike mosaka azo voyager trop te po na car wana babi opesa ye po simbisa papa chéri touche parce que yo na jibe boyokanaka te opesi ye po oprouve jibe non ngai na papa chéri courant elekaka te kote wana vraiment na tozala clair omoni courant eleka te ndenge nini parce que toyebi oyo mpe petit ya Koffi Olomide na jibe boyokanaka te obamba jibe mbongo na podium bametre bakitisa yo etika rankini eza makambo ya eleka na kala makambo wana esi eleka ngai na papa chéri courant oyo ezoleka eza même courant oyo eleka na bakulutu na ngai nyonso omoni kene pia na ngai nalobaka eloko moko nga saisai nazali artiste moko te kemander to ya nzala yango wana omoni natikala na position moko epai ya bavie na nga tu epuis nalingaka mpe bavie wana bazongisela nga kaka eloko nga napesaka bango en aucun jour nga nakomanke jibe mpia na papa chéri l'homme qui a mis l'eau dans coco respect po ayokana te na wera aza vie na nga po ndenge ye aza vie na nga ndenge wera so na vie na nga ndenge Koffi Olomide aza vie tala binemi na nga bazaka binemi ya Koffi Olomide te binemi ya papa chéri bazaka binemi na nga bazaka binemi ya papa chéri te binemi na nga bazaka binemi ya vie na nga wera son te preuve ane ngai nde naza boye nasolola na fe regola kitoko nasololaka na Fally Ipupa kitoko nasololaka na héritier kitoko nasololaka na Fabregas kitoko nasololaka na Bina File kitoko parce que naza d'abord na force yanga moko nga na beta ni na quartier latin ni na BCBG ni na wenge maison mère pour nazala oyo nazali donc veut dire naza oyo nga nazali par courage talent na intelligence na nga moko bongo ndeni na ozala na diriger na ba courage na ba intelligence ya bato mosusu non
Je n'ai rien à prouver à papa chéri. Marambolo bezo tanasa mutema. Et où t'as la motema nanga so revient nanga Mosaka vient nanga. Mais lelo soki lelo ba moi ba kana Dubai akete ba kepe na Guinée kota la président. Toki source ke bazoti kaé parce que yo ozopese bilo pour prouver papa chéri que au tombela te menga na sombelier. Na lobi na sombelier. Nga na lobi na oteke awa na tekela ki vient nanga eloko. Pour erozala d'abord dignité nga sai na kende ko tekela vient nanga Mosaka. Pour yepe ndenga za boy soka za na eloko. Tala ngai nde na za boy na lata ba biloko ya vient nanga Mosaka. OK. Ke abina nga pena petit na ngai moni t-shirt o lati na pantalon na sapato moko soka o betchango na yango kitoko me wana kutu via kenda kuna poto te. OK. Omoni kala na bina yo ke ken piana nga terme wana ko tekela ezala pai soko moni nga na eloko Mosaka to soko moni vena nga Mosaka na eloko nanga longola terme ya kotekela longola terme ya kokabela tanke ya na leki longola terme kotekela longola terme kokabela. OK. Zongo ka famille c'est tout. Nenge to mona bosala na Abubakar Liondo. Nenge bo to sala surtout ba doya ko pesa batumi to katro. Wana masala ngai. Dalon ni oyebisa batu ya BCBG surtout ba fanatique ba luka basala net polémique. Polémique ya nini? Que yo zo prouver ka papa chéri. Ozo sala bosa ba kamombo pour prouver JBK. Yo pour vivre à danger. Non. Kendengo anata. Ken ezandengo anate. BCBG za entreprise ezana ba cuisine interne nango. OK. O ngai nazaka kuna na kati te. Na ko yeba te na cuisine interne ya BCBG makamuni nezoleka. Mais oh biso to mona rappel quoi ka public lo ka ba fanatique nyoso. Donc veut papa chéri a même déjà venanga Mosaka na États-Unis grand monde. OK. Mboka oyo même Paris eza na kati, Bruxelles eza na kati, Dubai eza na kati, makamto eza na kati. Bongo soka tikiye na Guinée. Toi tikiye na Dubai ekolobani. OK. Voilà, toujours continuer na biso parce que zape na batumsu ba loba famille fongola mutema. Mosaka za grand frère nanga, nga sala na Mosaka polémique te. Et soit kanga pe moronde na monaka ba polémique ya bongo. Nga senga vie nanga Mosaka en tout cas à côté ça père na biso na makambo soute grand frère nanga mutu ebeba botama ne kizengi. Toko wanga na ka epete. Est-ce que si na sala émission na wanga na papa nanga sombanda kute pona armée Mobutu azaka ne na gradité. Azarane na gradité mais biso bana naï quand même ser na biso sala effort asombela bango ndako bafandaka ngalinga to sali polémique entre arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. nga kola pena na pasi papa nanga kolisa so na pasi mama bafali awasomba biloko amsu tolalaki 3 jours nzala atindeli biso mwa kitunga toliepe. Donc nga wanga na kapasi to kola na hote da père na so personne monier da kola pena na galère ya jete nga respectera famille nga so guerre to sai na biso guerre
en tout cas na ndenge ya mabete eza te na poser question wana po to na gi en tout cas mosaka mérita pe ba respect belé parce que za yaya mais balobaka mukolo soki ya mitosi te nde babimisaka baleki pe ben poli de na tente na yara na ba dosala na mosaka ba guerre alors Fisto Saïsaï, tomoni malgré lobby, ozo créé ba idée no asika. Est-ce que yango ezo kabola yo na ba ninga no ba artiste comédien soki ba zui problème. Tomoni Alain Mabana, moi si na kufaki. Moi si na kufaki, matanga leki pepele. To ebiti après matanga. Est-ce que ozo attend ya kokende kotala yepe bomé ko solo la otune compte randi ya matanga soki lekaki ndenge nini. Alain déjà azali ndekonanga to travailler na ye penza mingi même na ba pub nanga abelisi maman na biso mingi à chaque fois que na bana okende HJ to maman Véro bana okende HJ peut-être moi na beli na compte ya fondation maman Denise Nyakero o to pesa ka merci tant non so pona ndenge ya pesa biso ba soins gratuits à travers mutuelle na yo izali ko zwa biso en charge lelo mama apemi apema na boboto et puis biso oyebi toi ba homme public ba faiblesse na biso nyonso te to linga kolakisa bato ngai moko pe santé dérangeaki moi mke moi mikolo yo et puis na makamso ya mike desali ke lelo so omoni même to sa no émission nazalaki te ntango nayaki obika ba changement ba climat moi santé dérangeait moke mais tout à l'heure après émission na biso na rejoindre baninga na matanga place bazali pour que tout meka un peu kosolola consoler mike manie mizoki donc na grâce wana ya nzambe ko merci beaucoup Fisto Saïsaï na lingi na kota dossier pena to solo ngona nous poser parce que ngalinga kokende na likamu na mutema te tozomona yo trop na era Ramsès bozala trop pena trop soki na lobby trop c'est que bozala chaque jour relation na yo na era Ramsès eza nini na minute non era Ramsès d'abord azali un jeune qui m'apprécie beaucoup na ba analyse na ye pe na ba analyse positif na ye parce que en étant un garçon intelligent et puis Nabino ba internaute deux fois il y a une folie qui vous crée des baises et c'est un garçon très intelligent que na yebaye na ba analyse positive bisonio surtout na ba positivité na ba négativité il est aussi parmi les gens oyo peut-être na préparer na makambo belé peut-être na lina kende ko défendre likambo moko boye côté bato mayele belé ba rozala to vanda ka tamuzu bato mayele ngai Aboubakar Liondo tamuzu era Ramsès to loki likambo ngo et puis na kena présentango et jupe côte moko il y a 100% mais et là c'est biso vraiment mingi mikolo yo ezali fondation Vibi Vidi Foundation ya maman na biso Vanessa Banza fondation Vibi oyo biso nyonso to faire partir na kati ya fondation alors tozalaki ensemble tokendaki Goma pour accompagner maman na biso Vanessa na Goma maman na biso Vanessa Banza na profiter na pesa bandeko nyonso ba accompagner ki biso bambota trop maman Nadia na bo sanité directeur Kevin na bo sanité Marceline na bo sanité natanga Nadia mère Nadia donc biso no tozaki wana ouais biso nyonso wana tozaki wana en tout cas elle est bien maman sala qui donne vraiment à la hauteur en tout cas ba don et ça la mani wana na mona on pas première dame voilà donc veut dire yango nde sangisi biso merci beaucoup yango nde sangisi bino balobi bato ba mona ka frère Mike avec beaucoup de difficultés beaucoup ta frère Mike boye ezalaka vraiment passe mais balobi beaucoup ta na trop ka ndengo zoza na era wana vraiment frère Mike Kalambai ah tu ka nga frère Mike Kalambai oh ata ba
Bah une année ezala mbala liboso te ke Fiston ça yozokosa na caméra. Ben oui. Ezala ka mbala liboso te ke na remarqué yo ndimi pena okosa batu na caméra. Te ba toi frère Mike Kalamba yo pena ba une année. D'abord ngana era tokuta na. Plus ngana era tokuta na frère Mike nana oya wana te. Bakotaka ba boîte, bakotaka pe ba hotel. Banane. Kasi ba frère Mike ba batu normal. Anda yembela nzambe. Na yo ke place ngana era tokuta na. En tout cas banda ba sala place wana. En tout cas eza place mabe. Place ba demander ba. Et là place ba démonter. OK. Mais ali place il y a visibilité à kitoko te en public. So yo yebi bango bakotaka ba boîte. Bakotaka ba omoni photo bossa na te. OK. Omoni ba sango. Ba pasteur. Ba te belé o to mona wana. Ba tuloko abiso. OK. Ba tuloko abiso. Même Jésus. OK. Ntango alataki bomoto na ye. Il y a des moments où Yazala qui se comportait le col à moto. Okay. Jésus ne se comportait pas toujours le col à Nzambé. Tu sais qu'à un moment, Jésus allait là qui paie le col à moto. Père, ça c'était la chair. Jésus a biki sabatu. À la Moussa Lazare, à ce que sabatu bakoufa. Mais il y a comme il bosso ali walubi papa. Oko longole loko liboso na ngati de veut dire c'est que na minute wana nzamba longola ki puissance moko oye koki ko sala ke a échappé liwa. OK. Atiki cher comme yonanga, atiki comme un être humain. Lokola mutunyo so oyo azali ko pema na bomo na sera moyi oyo. Po ete akoka koleka na preuve wana ya liwa po akoma lelo oyo azali lokola le sauver mo kondipe mo biksi na biso. OK. Donc ba frère Mike amutu oyo bonzambe pona ko tout ça baninga mususu libaku et ça ko empêcher par exemple akenangwa soma par exemple na 20h abando baye boki attention ka yele ko li antaba batu ba otalega na liso place wana et pekisi akena chetemba et ça te que pona azangi posa wana mais pour à tout ça batu mususu libaku te. OK. C'est ça. Est-ce que vous avez un moment où vous avez camarade na baera nenge botambolana parce que batumso ba lobby Fiston Saïsaï oza base ya arrestation à Denis Lessi yondo zope sa bango planification qu'il faut que kendene boy il faut que kendene boy faut que kendene bakani pasteur Denis Lessi non nazo kaka mbila kuna zo ya dans le pan on est chaque jour donc place azo battre mandé ba habiter natika la kozala camarade ya RAT. OK. Natika la pe kozala camarade ya Denis Lessi. OK. Pourquoi? Pasteur Denis Lessi que je respecte beaucoup. Famille Lessi, ils ont contribué à ma carrière. Famille Lessi. Famille Lessi. Contribué à ma carrière na ngai. OK. Soko yebi pasteur Roger Lessi. Pasteur Roger Lessi faza ya Denis Lessi. Pasteur Roger Lessi ayelanga ba mbongo ya ba production on a kin oyo producteur na ngai nako benga papa na Peter. OK. Abana ko pesa. Ngai na lata sapatu ya cher mokoto ya cher. OK. Pasteur Roger Lessi. Quand la comme tombe la pena le koloboye na tcheboye pasteur Roger. Donc veut dire j'ai de l'estime, j'ai le respect pour la famille Lessi. OK. Na peut-être so comprendre. Na comprendre, na comprendre. Donc côté on a longola idée longola makambo wana yondo longo ko tshanga na makambo non ko tsote pas moni chaque yo za pena donc pilote o pena yemo ngamona ka pena zone de turbulence mais azomema ka avion kuna non batu ba mono chaque jour na era nde batu ba sali OK tozalaka chaque jour te era za homme visible aza na visibilité nga pe na na visibilité soki tokutani c'est tout à fait normal batu ba yeba ke tokutani donc veut dire era za leki nanga pasteur Denis Lessi azali vienanga de venir na bango mi ba le camarade nanga zati mais na solo la ka bien na pasteur Denis Lessi pour Nazali, les qui ont reçu na bayaya. bien. Oui. Est-ce qu'on reproche à na monde à base à côté? En tout cas, na bisio que na solo na bien. Na pesi mbote. Na maman Tina. Na maman Tina et puis na pesi mbote na mère na ngai Rose. Te. Yo tika na tisa. Mère na ngai balobi maman motema munene. Maman motema boboto
ye soko talika kitoko na ye na comprendre maman Levi Lembe soko talika kitoko na ye o mona kambala mo motema na ye kentika si ça pardon o soko talika kitoko na ye o mona mbala moko motema na ye nako kaba na ye donc soko mo vandi na ye 5 minutes yo moko bano sentir net poche comme loko ya ba bébé Irène Mokabila c'est un Irène Mokabila na bité soka kenda wapi na bise wana dessin animé somoto ba luka ba kata maison ko mère de deux enfants ba luka ba fina maison vimba kaka ya botane mingi te ya bisaka mi balé kaka na Irène Mokabila na PCP bambote tant na PCP bambote maman na moni ningane ya motema na moni moningane ya motema esprit popo donc na PC bambote à trop na PC ba merci à trop sika ali donc merde jour mususu tovanda tozolia tozomela donc nde namona rappé pasteur Denis Lesi OK ayepe tosololi toseki mais tant pena ya kosola na ve na ngai bon pasteur Denis Lesi o ngana yebi abi a vérifier makambo ya lobaka azaka liboma te pa lobalikambo OK et puis azaka na ba preuve makambo loba mbila ya ayati asengaka ba preuve c'est tout OK merci beaucoup leader bozala trona Ansi Luzolo mais to moni ba artiste comédien babi Ansi Luzolo asalaka ba imour na ba passe ya baninga nde ya profitaka ko sala ngo ba imour yo zala trona Ansi Luzolo babi Ansi Luzolo soki kaka mais artiste musicien ou bien artiste comédien moko mutakala ebemi ba yango ba sujet ya kenda osala imour asalaka ba imour na ba passe ya baninga ezo salonde ni air baninga ba artiste comédien bazolela na kombo ya Ansi Luzolo oyo azali mpangi plus mpangi na bon après il faut to yebara biso yo surtout na discipline moko ya osali la makambo OK yango moni même problème auto za na ngona bando na so ba combattant parce que balingi biso nyoso to sala musala ndenge moko OK yana ba artiste ba to benga ba artiste engagé yemba moi si ayemba te ya yemba kaka kuna libulu etoboki ba konji bobongisa amesana na ba kasho amesana na ba rando bali ya pena ba artiste muso bango ya yemba kaka bolingo na yoka mukolo monte place Gilles Ecclésiaste yemba makambo mboko devenir ya yemba kaka bolingo à l'amour faut ça la boy la vie boy donc nga peut-être ça idéologie ya Ans nalanda pe Ans na ba émission nalanda pe ba défense na ye omoni deux fois humour ya rappel kaka te pona ko amplifier likambo humour ekoki ko ya pe pona ko banaliser likambo OK biso nde ba congolais nous avons un problème tozalaka siko na sens ya humour te bongo so tali ba émission to mona rapena na ba TF1 et le kana chaîne nationale il y a France OK le roi aleti na RTNC mais ba ozo pena Sarkozy ba bimbisi ezolo ba zu pena Macron munoko etengama ba zu pena François Hollande ba bimbisi mutu le guignol wana ba mama na imo mais ba osala makambo me po boseka ba caricature to mona na ba journal na ba journaux ba o totangaka OK au moins ba zu pena président de la République ba tête la tête gaillard makolo mukie to bana mona ngoti OK donc to ande la sens ya humour te bilo muzo ezo ya pona ko banaliser ba bilo ko mobe o ko kai ko zo chemin mususu OK mais après peut-être na ndepe ba tumusu ba monela ngo lelo mutumusu ko mona ke tangu na pasi yo saleli likambo na ngana humour ole atala ngo na sens ke ba saleli ngo humour po ba banaliser ngo batu ba seka elongola batu na kanda elongola batu na nini peut-être dans ce contexte wana OK après siko il faut to parce que eloko moko basala araba je na mutali nga baje voilà côté est-ce que côté on pas comprendre ngo OK so mutali ngine baje te o sali sepe baje ko ça ne baje ba comment ba ngana mo baje wala te après c'est à lui de voir moi comme j'avais dit que nga nana beaucoup ya ko sala pona nga nana beaucoup ya ko régler pona nga baninga ba massa na pesa conseil ce qui c'est bon OK, c'est pas bon, chacun de nous voit oh yé à Monaco. Fisto ça bozala ba artiste et belé, ba artiste comédien belé ba fanda na poto. Mais tout monde a ndako yo ya akei o ezalaka e yambaka pena batu ezala ndako ya Ansi Luzolo. Na ba te pourquoi na mona abino ka
na ndako ya Anse tandis que ba artiste comédien baza ebele na poto. Bandako oyo nga na kenda na poto ya ba artiste na kenda na ndako ya Miracle. Miracle, OK. Fatou Miracle ma fille, auteur ya mbanga na ndako na liaki kitoko. D'ailleurs donc souka na damage. A beta pena biloko mwana muswahili mais na poto. OK. En tout cas encore pour une fois merci ma très belle fille, ma très belle charmante mwana Fatou Miracle. Ndako la Duchesse, d'ailleurs la Duchesse faut toi vendre vraiment na Nicolo ya Mark and Peace, ils ont place donc ils ont vendre wana Paris bien à Bruxelles. Na Bruxelles, ben vendre en face à Tour Eiffel. OK. Donc na scène on a ba touriste ba ke belé na kela ya ndako la Duchesse. Na France na zena ndako 2 minutes. OK. Là-bas, on a aucun d'Espagne. On a raté vol. On a eu vol, mais c'était les après-midi. OK. Mais le coup à 2 minutes, à 10 minutes à l'aéroport et à Orly. Il y a Bengaïna, il y a Benguié, il y a Tindelinga taxi, et Junga, et qui n'a pas l'air d'ailleurs que Lambangana. OK. Damé à ça, la marché vite fait, on a taulier. C'était aussi bien. Na Kena Sunanda Wanani. Nanda Wanani. Bah oui, hein. OK. Wana Londres na on kete. Londres na no kete. Pour wana penaso na ke V12 ko raté parce que donc wana découpé en plus. Mais Festo ça. Et puis à part ça ba invitation monsieur ya. OK. Ba invitation belé ya quand mais peut-être déjà ba distance na ba ni. Festo ça José de Londres peut-être on azalaki na Suisse. Ayaki ko zwanga poto kende cheye. OK. Mais et salaki ke tant nanga il permet à quitter mais il y a se déplacer qui il y a qui déjà place dans la zalaki tout ça qui n'est pas avec Marai il y a Linda Stone to utina banda bomona. OK, alors ekutana na bango nyonso na yoza neto milieu du village okutana na bango tout est-ce que on peut ça conseil tendenge boyoka nezate entre bango to mona 2 minutes a sala ba émission ya ko finga ti bana ya Ansiluzolo tina madame ya Ansiluzolo. Parce que elle n'a kendaki vraiment na ndako ya ndeko na biso Ansiluzolo vraiment na bombela ote. Na kota madame na azolela. Aotola ndemisa 2 minutes azolela. Et salanga mutema pasi ke mama batu oyo aleka TVT aza artiste comédien te. Parce que bana ba comprendre mais maman azolela. Est-ce que ozokatanya ya kosala ko ya pe ba conseil te soki polémique ko suka entre bango na bango te ko kota bana ko kota mwasi. Omoni na sa bande on a biso quel que soit le niveau ya guerre. Photo yeba ke même guerre ezaka na ba principe nango. OK. Ko bombarder église te. Place au moni drapeau ya croix rouge keba ko tirer wana te. Ko bombarder ba école te. Il y a des choses qui sont sacrées même pendant la guerre. OK. Alors, oh ça sacré quel que soit la guerre na bino internet. Oh ba bengi église ko bombarder te yango na nde mwasi ya mutu. OK. Ko bombarder école te yango na nde bana ya mutu. Place au moni croix rouge le cas yango na nde famille ya mutu. OK. Tikala na contexte ya guerre na yo na mutu wana tant que artiste. Bana na biso bazaka ba star te. OK. Bana na biso bazaka ba artiste te. To bundaka ba makaku mbwa otolataka ba perika rouge otolataka. Tolataka pona éducation na bango. Et na Jomo Razaka na Londres. Yé na bagana pe na mukolo na kutane na ozela policier te. Place à Tamboulaka. Pour l'éducation de mes enfants. Place oh ngana ko joyer. Oh ya sale mission sur ma fille. Moi na comment que na chik bana baba ninga ne ba tourner c'est vrai maman là c'est pas o tient inquiétude na mutu ya mwana. Non. T'as tes enfants en toi. Mais le quand on est soit quand même makasi. T'es soit makasi parce que le monsieur là, il a pris son temps pour comme sa morale ya mwana muninga. OK. Oh muninga combien foutaka minerval pour l'éducation mwana naye? Combien il prend soin de ses enfants pour que base en éducation na bango? Mutu andengo wana. Je veux dire place au kuta na ba excuse na ye ozala donc. Da fabeta mana bambata. Na biso ke na obeta été mais na ko se servir de la police. OK. De veut dire ngai na ye faut ba zo biso na fragance. Mais Festo ça est-ce que beaucoup lokate bo solo la kaka bo s'arranger tu sais qu'il y a des gens congolais. Na bilo il y a des gens qui photo sila na bango ndengo wana. OK. Parce que l'internet aujourd'hui ba te belé ba otala ke
suka sanza fona futa ndako na ngana internet. OK. Ça veut dire oh tu ekoya eya il suffit que bato bakotala. Ndenge na fingi ndena lobi mabe. Kuna le ba risque nango ba faire ko ça l'état lingate. Non. On peut être méchant mais la méchanceté aussi ils ont ba limite nango. Hein? Mais ngana ebe la kwa mutakanda penate ke o retenir lo na mutema. Tenga pena pona omoni ngati na bana pe jeune. OK. Babilo mususu pe bat bakanisaka na sala. Na sala ngoti. Na mona yo limite. Mais na visibilité bakanisaka na sala ngo parce que na muta pe selenge. OK. Pour na sala ka pena nyonso jeune na lukaka sala. Toko vanda na 3e niveau boité. Ya ba standing pe oyo. Que batonyango pe propre, makambo tout propre. Attention que 18 ans belé. Ken na luka stabilité bana nanga. OK. Na luka respect ya bana nanga. OK. Na tia bango na ba école oyo na robanda ko sala boye pona futa mais bana bazala éducation. Voilà. Na boya ko tinda bana na poto. J'ai cette possibilité ya koloba lelo na tinda bango na poto. OK. Ba kende ko tika la kuna ba attention ki ba rotelenga na wa ko bonga mais chacun de nous faut y barquer. Sa famille elle est quand même sacrée. Pendant que moi je me bats pour que ma famille elle est sacrée. Yo dans les vies de Gabe, il y a un mtolo ba. Mais yo tombara ba victime ya makambo boya minene. Il y a un alobi ke. Parce que talande ko na biso moi. Tu peux pas tomber na ba victime na ngai pe. OK. Talande kwa moi soit kosela makambo ka dans les vies. Il y a un alobi ke ba tu mutu pe fa ko ma ba victime na ngai. OK. Ngana ko zala ka victime ba tuté. Faut ngapela za pena moi deux victimes na ngai. Est-ce que ça la mutema na okuta na ndeko sengyo pardon. Au monde Ukraine. Ata soki puissance. Il y a Poutine, et ça makasi. Mais banda guerre bandi. Ata deux victimes pe. Mais victime ba anati ba bande ko na biso ya Europe parce que biloko e mati. To moni carburant mati, to moni ba huile mati. Ozomona teke. Huile mona na sote na. Non mais ma huile là on est là on est debout. Batu ba bule neti guerre wana eza guerre moko batu ba apuya ngo ke non il faut Poutine sala boy. Est-ce que ndena okende bina mo pe huile. Wa kwa même huile et tu comme ça. Huile et comme chef. Et le moins un euro comme si ego. Dans essence le moins soki un euro comme 2.5. Mais quoi ngegarder ka prix nango. Kwa ngeza na prix nango. Kwa ngeza nango be na Congo ezokende. Donc Ken yango le on ngalo ba Hans Luzolo. Ce qui est bien aussi chez Hans, quel que soit le délire na bango, na mona jamais Hans a touché à famille. Famille à battre. OK. Que au moins si à moto, nani à moto, oui. Atika la toujours dans le contexte il y a moto à sali des gars. OK. Au moins moto à sali des gars. Bon, mais après il faut 2 minutes sur la monnaie na ogangele na so na tena ogangela. Era na zaki na ya. So tuni era websa yo. Moi oui, to na gangela ke makasi. Ogangel era. Oui, na discuter ke makasi na gangela. Era c'est mon petit frère, c'est mon ami, on parle, on discute. Est-ce que ça pèse mo zo era ozu ozogangela. Na kiteti nyonso era zala na ngwa. Azalaka mutu ya na biso ke era c'est un garçon très intelligent. OK. Kolanda na ke internet ité. Il a des gens aussi bayokaka. Mais azana esprit ya kolimbisa na mona pe na era lobi bengelanga maniki ayepe basololi na bi era mutema oti ko bombarder ba bombe basoli azipe azipe na mbongo ko ba dollar internet à côté na en dehors ya côté internet ke no moni yo batu ba vanda na yo ba yebika olubaka ça c'est quoi yo batu bazoloba. Voilà. Mais tant que vous avez la caméra, so ken alo batam so faut chalito ipoyoka. Voilà. Je dis batu ba ateke, faut ba peke ken piana en dehors ya koza la journaliste. Ya koza la chaîne na internet. So ke pa ken piana okute pena ke Jomo boye ana bana nae ana mwasi nae abala pe mariage pe ba sai se bakenda. Et ça linga bien. Appelle en car nae pe kota na parking akocha ke ulala. Voilà. Et ça linga bien tant que ntakitambo pe nozo témoigner bongo ça bien pas bato msu babulaka ngala la raso na kikuku. Ba nanga ba se ba fazer. Bon, na habité, chaque ngati ka nanga bato baloba o balingi mais na bien voilà, danger. Tetolandi ka exemple na bino parce que bino nde bolaxi ba exemple wana. Que muto ko ba ko memo poto ozongi pe. Quoi si bakali akimia.
Prince Bakali. Akimi, hein? Prince Bakali, na Omoni que Prince Bakali pena. Et là, au sali pena. Donc, là, ça pena que Wataleye. Bazala kwa ke la kofie moko. Là, ça veut dire que Wataleye, aleye. Non seulement aleye, mais bateau, ça y a raison, il y a osé la Wata Ameka. Pour les lots, tala, moi, je vais au banga. Tala, peda, pour faire mes millions na poto. Et ça, quand tu poses à Prince Bakali. Mais, allons la tabiwana. Voilà. Il y a Wata. Celui Wata leye. Ou Asanzata, mon pas au cas. Voilà. Asanzata, mon pas au lié. Il y a bateau. Mais mon pas Asanzi, mon pas Asanzi. Ah, Bakali. C'est tout dit, on a la salara siko. Bakali pena nandengo sekaka siko. Tio sekaka ko tebe. Yo, na sabta yo ko dizela. Yo olika kiwa yo. Mas Bakali na zoya. Non ya to kutana na poto mais pas to kutana. Mais leader moi non boti azara moi na yo par rapport à bano aux libando bokola. Parce que tout le monde confie au midi na bato memaki, bato ba décevoir yete zaka bato quartier la terre. Mais avec Rambo, un avion to ke ndozoye. Dans bato tout quartier la terre bazongi. Mais bato ya académie de Beaux-Arts to habite bakimi combien? Bato habite to il faut te vérifier. Pour te que d'aéroport total la délégation gendaki. Bagenda combien? Bagenda 7 hein, 7 8 personnes, bazaki vraiment 8. En fait, bateau baki marande wana na poto ezalaka non seulement akangi ba opportunité na yemoko parce que ken soki yo zonga ina ken kutu oké poto ozongi OK ba refoulé mais OK kaka pour na lobake moni poto to bané ko mona pe paradis lelo pesa na ngosu yango te lelo poto ezala ngo pe na exigence musuté o bato bané ko kanisa pour na ko visa ezaki magie lelo pe ambassade pesa fongoli motema voilà donc ndenga ambassade ya fongoli motema bato pe fongola motema ya kokende koya. Mais il faut qu'on explique après bato na poto okuta kwa moko boye baya batelemi ane belé tala basuki belé baluka misala mutuni na mema biso to ke osale musala biloko ane za na poto eza okuta pena la siana bato batelema kaka vraiment da poto ana kaka o bozomona en tout cas mabepe ya biloko ngeza so kimi so zongi obebisi Jesus mais on peut se conseil azonga nanu bien ko viser za nanu. Bon. 10 jours. Premier visa va passer à 10 jours. Merci, Lelo. Bakali, na mona gipe azana famille mon à Liège. Amemi bala mi balé. Ba mi balé. Amemi bala balé bazolia. Bon, de toutes les façons, l'autre bara peut-être Tikali Nzambeka. Nzambeka. Biso to ba. Leader misu ya romona. OK. Mais Nzamba na misu ya romona o biso to romona te. Nzamba na misu ya romona o biso to romona te. Voilà. Mais ba sali Nzambe o sko bazobota en coulisses. To chomona vidéo moko ebimaki ya sango na biso ya Saint François a. Wana za église na ABM. ABM ndenge to moni alobi ezape na ba sango mususu o babota pe en coulisses. Ba suspenda bango te bongo ya yende ba suspenda ndeni azalo bana bouteille ya Beaufort bo et ça la qui on ndeni tant que non voilà d'abord eza bouteille ya Beaufort parce que boko bande la vidéo on a 1000 fois et ne sika mongote au mona bouteille wana eba komi Beaufort to ni balongoli papier eza mulangi ya Beaufort. Ah non mulangi no so vert eza mulangi ya Beaufort non eza mulangi ya Beaufort parce que na Congo mulangi ya bongo eza ya Beaufort. Bon. En tout cas, na tangité, j'ai pas besoin de côté na ba détails où ils ont visibilité. On moni même à ta pape. OK. Place à Zali. Il y a des moments où il y a besoin de seka. Quand on a fatigué, on a dit au monde, on va vendre, et on a 5 moments où il y a seka, ça danger. Voilà. Et puis, tout ça, nos pasteurs, au bâtir dans l'église des réveils. Nos prêtres, au bâtir dans l'église catholique. Et on a maté, c'est un air, on qui moi, on va se capona pour motiver, on va continuer à la matière. Voilà. Ça, c'est de 1. Et puis, ABM, on a yébéli. En derrière, qui s'en a eu. OK. Tu vas dans le pénal, on peut s'en boule. Ça, il doit comme il bien. Oh, qui est dans le oh.
Kiré na biso. Okay. Ya boga. OK. Kiré na biso. Et lisolo nanga na ebia. Betela biso nano. Et comment na niveau Et lisolo nanga na ebia. Lisolo na ezalaka. Tata mo ya mukolo. OK. Tata na mukolo ba pekisa basango. Babota. OK. Si kotan ba pekisa basango babota, ba bisango abota, il faut tika kisango. So tata wana ya sango ya mukolo. Azoloba siko. Yango moni même na langage ya sango so otali vidéo wana. OK. Azoloba neti muto asala imu ya mukolo. OK. Bango baza kokende kuluba ke biso tubota te. Bongo nani. Ayobeta lisolo. Lisolo. Ya kosekisa kaka ya sango moko be ya mukolo. Popo seka. Mais le la monde comme mabe. Ba filmer. Muto a filmé. Muto muto a filmé pas biga. Na filmé ka poso to sisi solo. Tota la vidéo to seka. Mais tant mususu pe. Muto pas filmé ka zaki na intention te ya mabe. OK. Atindeli pe muninga mususu. Entre nous. Po yo po seka kaka. Ti muto obimisango e banete. Mais vraiment so tali place bakata li solo wana. OK. Basili sango même parti na continuité na ngonde monante. Basili sango tina e bandeli nango pété. E bandeli nango pe. O mona ke abanika na côté. Vanda nan. Donc veut dire abeta li solo. Et puis atie même so mutatali même façon ya muto akoloba. Aloba lokola yete. Azoloba lokola li solo ndenge ngape mukolo. Azo imiter papa wa lobaka bongo. Ndenga na beta li solo mukolo ya tata mo ya nkumu kombo nezalaka songolo. OK. Tata wana songolo ayeba ko kabula communion te. Omoni? Donc veut dire ça li solo. C'est tout na sepela ero imitaka mukolo. Bon neto beta li solo. Est-ce que quand si masolo nyo soto beta ya passé mukuna. Est-ce que ça asala kiango jamais et ça imitation kaka poto seka bon batu bana ba kande na cholo ba batu na mboka na biso ebele bazana sens wana ya humour te. OK. Bazana sens wana ya humour te. Bazana sens wana ya romantisme te. OK. Tala kaka président de la République abatama na sima porte. OK. Apesa mwasi na cadeau à fleur. Mais tala ne komaki. Tala ne komaki. Merci leader parce que balobi tozoweli sato kende rapport aux musiciens na ngali solo ezala suka tenga tobeta mama solo nengo kutana nengo sekisaka pena président soki o se retrouver na makambo yango soki parce que bato mususu bakoma mona tina okabelo ezate okoma mutafati président c'est comment nzela no andaku ozana besoin mbongo kuna bakoma sopelo mbongo mais na moyen titan ezo permettre biso penate. Mokolo masolo mususu ngani ngakobeta ngo te pressé. OK. Le roi peta ezate. Tamsu nzambe nda pesi ta ezala te. OK. Poto solo ngo te. OK. Parce que mais ça les solo mo munene parce que bah oui. Okuta na président et bloquer la bato belé am sur mo ba porte. Mais faut qu'on y ait ba réalité. Est-ce que baloba muta c'est qui si président a reçu un cadeau. Jusque là présenter bisona no cadeau mo côté oyo ba personne na présidence. Tu éviter ceux qui va obliger au bomba ou bien va payer ça au tête tu éviter parenthèse en a ton pouvoir d'émission tu peux ça va mbote quand puis on a pesi mbote na omona déjà na Dijon mobimba wana alibola yangandeko ben joli kiuma poto na poto mokunza Dijon yo wana na bosanité Guilain Vutu donc epemelo Groto bengo epemolo. OK. Guilain Vutu, Fiston Zala mon ami personnel, mon ami d'enfance na Dijon. Na Dijon. Na pesi mote na bandeko tout ya Dijon. Aigle de Dijon, ba papa Dijon, ba papi Moucheni. Na Dijon na bosanité, ba tout nyonso oyo balinga koyambanga bien na Dijon na pesi bino mbote trop. Donc voilà. On a à Paris, on a Serge Mbokila, le président de tous les Banababola, mon petit frère propre, Stomy Akafoulek, devait dire, il y a des fois. Stomy Akafoulek, il y a des fois. Donc, la Bossante leader, artiste et comédien à Makassi, leader Amissi.
Ah, leader à Messi. Leader à Messi. Kulutu na ngape sa mo kinape so ba mbota. Yaza na ville la reine. Place ba Jérémy Itoto. Jérémy Itoto yo yebi. Donc on appelle mbota trop bandeko tout ba yamba so kitoko na Bruxelles na France ba tout na ngabino mingi. Nzambe na ngai apambola bino. Abatela bino. La coiffe lelo. Ige la coiffe ikote na bosani yote mon frère. Na peso ba grand mbota trop. Na bosani pete espace Djonga. C'est Djonga. Ba bon séjour non na kine. Ba bébé azongite. Ah? Azongite bo c'est Djonga. Azongi. Na habité ba sanga lobby azongi na. De toute façon on appelle semaine prochaine. Dans à Paris. OK. Donc na kena pe maso ata moi une semaine, deux semaines. Une semaine et puis na zongi na continuer ba boulot quoi. OK, merci Sir Paulé Lumumba RDC Monde Adel Djoko Bagou Danger. Zetikiri, Vero Kiri, Suzy Kutiki, Yapatu Kapangala, Koko Arafati Makizembe, Sœur Nangangel Moussoeli Makizembe, ba Makizembe wana eza famille. En tout cas, on a pesi mbote na Engambe en Poutou, na Kacha Lyon. Vraiment, ba mbote na bakisika mbote moko na kulutu na ngai Faustin Kinsiona. OK. Na pesi sumbote na kulutu na ngai Etienne Kimoto. Na bosanité ve na ngai à tous les temps. Ya Willy Moucheni Koda Mboka na bosanité ya Willy Moucheni na bosanité masa na ngai interdemande Papi Mboma donc on a passé ba mbota trésika ali quoi. Merci Landry japonais yebisa vieux Deo Muzungu vieux Placide Ebio vraiment tolingi bango makasi merci to sukiana bye bye. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.